Paris Saint-Germain va gagner. Fallait inviter un Africain. Va inviter Feregola à Siliki Lisusu. Balobaki bako couronner. Baneko boyo kesika nazako kende bola nangai. Balobaki bako couronner Fali pona stade. Bagolwa basiliki. Lelo Fali sikaza ko evre na niveau ya France. Mwana boza kufinga mwana makelele. Aza ko évoluer na niveau ya France. Ba invité na victoire à Paris Saint-Germain. A beti musique rumba ba congolais. Toyoki banzembu. Sika awa bino pe bagola po bolingaka kotia comparaison entre Fali na Ferry. Comparaison na bolingaka ezala toujours. Toko linga pe to mona ta Ferry ye pe azala wana. Parce que za compétition. Bino bolelaka sika awa tozomona représentant ya francophone. Ya ba pays francophone ya Afrique. Oyo za ko représenter ba pays francophone ya Afrique za Fali. Ye mutu akei. Baponiye pourquoi? Pourquoi pas faire? Parce que compétition zo kende entre bangomi bale ndenge bino bolobaka. Pourquoi baponi Fali? Baponi Ferrete. Quelles sont les qualités? Oyo Fali azanango, oyo Ferre azangi. Quelles sont les qualités? Oyo ezako tinda ba invité Fali. Ko décorer ba lobela kaka Fali. Ko kende na stade ezala kaka Fali. Mais na Coupe d'Afrique epe Fali azobeta. Pourquoi Ferre aza absent? Mais bagoloa batikala jamais ko tombo la pe kombo ya Ferre na niveau ya par exemple na Paris Saint-Germain bagoloa batikala pe na kukene na CAN Coupe d'Afrique Nation ko lobela kana bango po Ferre Fali azobeta. Pourquoi pas Fali? Mais lelo sika à tout honneur, tout seigneur balobaka bongo. Je pense que je ne me trompe pas. Ce qui osa na ba qualité, na ba qualification qui fera de toi un homme d'état, un homme de valeur, un influenceur, il y a bonne odeur, okozala toujours rechercher, okozala toujours approcher. Pourquoi baza ko approcher Fali, baza ko approcher Ferrete? Ba qualité nini oyo Fali azanango, oyo Ferre azangi po ba invita kai na ba manifestation. Encore une fois bandeko boye bake, Ferre aza kichebe. Na ndenga kichebe za mutu azwaka koto azu koto aze kote kuna bisangisa. Ferre aza na position te. Ferre aza na vision te. Ferre aza na plat ya miziki te. Na niveau ya Congo oui Ferre aza na vision. Na niveau ya miziki oui na Congo oui Ferre aza soki na nini. Mais soki botali vision ya Fali na vision ya Ferre eza nzela mibale séparé. Vision ya Fali eza ko présenter miziki ya Congo na monde. Vision ya Fali eza ko mema miziki na ye na monde. Pendant que vision ya Ferre eza ko mema miziki na ye na communauté. Miziki na ye eza ya communauté. Pendant que miziki ya Fali eza miziki ya libanda. La différence yango wana. Ferre c'est ça mieux na mboka na ye lokola JB. Ferre c'est ça mieux na kati ya Congo. Mais il est incapable d'affronter libanda. Bolandaka makambo wana vraiment avec nuance. Bo ki pete bo bakoya na ba français milai ba communicateur ya Ferre koloba ba n'importe quoi. Ezamba communication ezape ba nini ba émission pirema à la congolaise. La vraie émission oyo ekoki komemela Ferre ou bien Fali un plus ezaba émission oyo eza suivi eza déchiffré na batu ya libanda. Oyo mutu na mutu moni na Congo mutu azofana na sia nzete moyi malili ba poussière ndeko na ngai batu wana bazako ya pona koluka visibilité bazako luka oya kotindele ba 100 ba 5 euros ba 10 euros ndeloko bato baza osala. Même ndeko na ngai soki olingi kotala ba vérité à face ndokola mutu lokola ser na biso Mami Sadiki olingi kotala ba vérité à face ba réalité à face lokola Edwige Balonga sana
olingi ko vivre penda ba réalité ndenge balobelaka vérité na ba réalité ya miziki lokola basere na biso ba Irene Mabweni olingi ko lobela miziki vraiment avec intelligence bofandi pe boza koyoka lokola basere na biso ba Patricia Edouard ndeko na ngai. Je pense que vous allez faire la part des choses. Ezana oyo azana vision na oyo azako lukisa vision. Fali po azala lelo eloko azala lelo ndenge toyoka aloba yango avakuta banda musique ya professionnel aloba ya kubima meilleur ya Afrique na Caraïbe. Kala Caraïbe na Afrique mobimba. Azwa pe yango. Azwa pe yango Est-ce que faire azala nanu na vision ou bien ayaki kaka kibudi na nzala ba muto ba azaki na ba crochocor ba maladie nzoto ya biete azalaki na moyen te soki wera te ko ya ko découvrir ye tangu super faire asia kufa na ye soki wera te nde tangu sulelo faire ateka kamalewa po faire azalaki na venir te batu nyoso na Congo bayembaka na quartier. Ce n'est pas que parce que vous avez un quartier na ba orchestre ya quartier ndeko mema yo epai baze belo yo bayemba na ba quartier acheze mi aboti abandi ko sala vie na ye. Mais fali déjà na batawana azako prophétiser avenir na ye ya kozala meilleur na Afrique. Mais faire atikala jamais koloba kuta kozala meilleur ya quartier na bango. Atikala kokanisa kozala kutu meilleur ya Congo. Mais fallait azako réfléchir kozala meilleur ya Afrique. Pendant que faire n'a même pas idée kozala meilleur ya Congo. Sika soki lelo fallait akomi côtoyer na batu ya likolo, batu ya minene na niveau ya Champs-Élysées bazako côtoyer fali. Nyonso wana eza suite ya ba vision muto abimakango ka likolo te. Il faut ezala accompagner na ba discipline na batu pe ba ko entourer yo ba manager ba to makosala lo marketing ba makambo na juza kotambola pona ko faire vision na yo ezala réalité. C'est que faire n'a pas eloko atikala jamais ko kana kuta kozala soki wera tende lelo faire ateka kamakala. Soki we rate bandeko na ngai nde lelo fere tamu supe akufa. Parce que bota la faute denga bandaki na 97 eza kutu vie se bandaki déjà kozala bien. Mais na 97 azalaki déjà bota la ndenge ka ba wera zwaki ye. Azalaki kaka boye. Wera asukoli akomisie mutu. Mais fali ye pe azalaki na niveau wana mais azalaki na vision. Azalaki na galère mais na vision. Baze ko stala kotambola kolala na ba Sankara de kuta bango tu ba vision lelo bakoma batu ya poto. Mais faire viso ki we raté yango bomonaka faire azalaka na vision te ayaki kaka na brutalité abandi komona mbongo na kaka boye sa kozala na idée ke alingaki azala mbongo un jour azuika ka bomengo kaka donc makambo ko elié boye. Cela veut dire que vision ezate yango bomona ka pe moya ke ne musika ezate parce que il n'a pas tracé un chemin à suivre. Azana balabala azolanda kaka lokolo ya batu sans vision. Mais ba fali akwe na balabala mais azana vision bi oh soki na koti na autoroute na kobeta gauche na kobeta boye na komata boye na kokita boye wana ba vision ya fali. So botali faire azana vision wana te vision na ye ezali kaka ayemba abanda kobota bota soki pe nini akomene soki bateki makala biloko ndenge wana vision pe na musique azana ngote yango bozomona soki fali bazobenga ba inviter na États-Unis ba inviter soki na ba Champs-Élysées baza ko inviter na pe ba Paris Saint-Germain ndeko nanga faire aza wapi Gaulois Fere aza wapi tolo ba vérité Fere aza wapi à part biloba loba na bino na réseaux sociaux à part biloba loba na réseaux sociaux Fere aza wapi muto ata mon côté akoki ko prouver na monde que Fere aza quelque part muto ata mon côté Fere aza wapi ndeko na ngai soki to boko banda ko loba vena ba vérité où est Fere lelo azate mais c'est Fali qui est partout so bokeka na niveau ya France Fali aza partout na Congo kutu Fere azate mais Fali aza partout na Congo ba ozela les 30 Fali baza ko zele na Congo
azui kope moko boya Paris Saint-Germain abuki nano akati makambo Kongo azobeta makambo na ye azoya na Kongo ko beta concert sake azala sake asala promotion mais azoya ko beta concert 3 concerts à la fois faire za wapi makelele aboko mona soki fali ya beti nebo koyoka sika bato bakomatisa faire pe ko profiter na loyenge na actualité ya fali po yepe azonga na actualité mais pour le moment bandeko faut boyeba que faire n'a pas de vision n'a pas de projet na kati ya musique ayaki kaka boye boye soki we raté na yebite soki faire ngaki azala wapi